MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Bote bandeko babolingo, certains vous allez très bien mon savoir par la grâce de Dieu. La mifa epesi pasi pe mawa. Il est tard dans sa vidéo parce que na korea kokanga motema tenini. Toza biso nyonso courant ya liwa ya pasteur Ben na Afrique du Sud oyo bauta kobeta masese na mutu. Aza pasteur à Cité Bethel a évolué na communauté à Cité Bethel en Afrique du Sud et a koli na Cité Bethel et va consacrer la Cité Bethel. Ndeko famille Leli. Maman na yaza en vie, maman za na Congo. Aza na posa mona ebembe ya mwana na ye. Biso nyonso toyebi tokenda libanda ya mboka. Na ba raison songolo pakala o biso nyonso toyebi. Mais Afrique du Sud pardon ezali mboka na biso te. Donc Ben est congolais. Famille na ye baza na Congo. Moi si na tika na souvenir ya mabe, alobi akovanda na mboka na te fwa zonga. Motune tunami, mama na Ben atuni alobi sikoyo subo kundi Ben kuna bino boyo zonga. Ya kotika la ye moko. E oza malamu. E bemba bene ya Congo. Famille a la possibilité te. Basengi lisungi bakokende wapi. Tope bakosenge pa na nani. Soki na visionnaire. Tope la mokolo Cité Bethel te. Boka je dis mokolo to comprendre. La tête ou encore en tête il y a Cité Bethel. Tu es bien ambitionneux sur Zali passer Moïse Mbiye. Mais à Maona pas ces qui famille et que Rosolana passer Moïse pour na akunda Ben to pas wa charge il y a funérailles il y a matanga il y a ebembe ya Ben pour na ya na Congo passer Moïse Mbiye ibisi bango ke azala mbongo te bandeko baleli ba okipasi nge batali likolo batali na se bakosala neti nini soki kosenga lisungi te bisika o bayebi ke bakoko zwa lisungi kobenga balobeli na ba réseaux sociaux o bako passer message na mokili mobimba pona basenga to pe balomba partout dans le monde entier que les gens puissent les assister. Parce que Eli qui va checker pas na passer Moïse Mbiye. Mais malheureusement Mbiye va leur dire que azana mbongo te ya rozwa charge ya ebembe ya matanga ya Ben po bene ebembe ya kini to pe po akunda Ben. Alors ba contacter ki mamu et ba voice ezali faute de temps awa na tchaka penza bambani n'était parce que les gens déjà déclarent 10 minutes et le kébélé. Bon double vitesse hein, tout comme bon triplé. Hein, sozo la normone qui zama lembe na droite na raison place mon fina pour match vitesse. Voilà. Ba le bina mamu kalala topé sur permission et récolter les biso mbongo. Topé salé la biso cagnotte ndenge balobaka. Bande oba pia mbongo pa na yo. Parce qu'Aza parmi ces personnes fiables. Et Oyo Batwebele Baebi pe bape sa confiance. Onyo soro monana. Et osonga biso pona kokuna ndeko na biso. Surtout pour nous organiser de façon que Bembe eya na Kinshasa. Tant on a eu qui message to pembela on a le baki pourquoi na vanda nien na epe na itando na ngai awa na pesa message na bao balingaka nga na bao balandaka nga na ba congolais ba patriote solo na bana nzambe na bato mitema malamu
Bible ezoloba plaira avec ce qui plaire. Tozolela pasteur Ben biso nyonso. Et parce que ça makomi mutu ezoloba na biso pe ezosenga na biso tokabola mawa na baye baza na mawa. Famille esengi lisungi baza na mbongo te bana makoki te baza na baposibilité te nyonso okomato na motema ndeko soki oza na possibilité kotinda ngo directement en Afrique du Sud kozala malamu. Numéro ya mamo eza na chaîne na ye okobenga mamo international famille epesi permission parce que c'est une personne de confiance botinda ba contribution na bino mpona bakunda pasteur Ben. Quant à pasteur Moïse Mbiye, pasteur Moïse nebu olanda vidéo natana élément moko o pasteur Moïse abanda kopambola pasteur Ben bato bamona bayoka po peut-être les gens vont croire que tamso bazaki na benga on na relation ya bien te tamso bando solate bando yokana te. Non Ben était un homme de bien bato nyonso baza na ba témoignage na ye azali mutu mo azali rancunier te. C'était vraiment une personne docile. Au fait il vivait en paix avec tous. Il y a pas longtemps avant zone Afrique du Sud azali na Congo akende ko sanjola nzambe na église na ya cité Bethel bakutana na pasteur Moïse Mbiye po bazalaki bio banda kosolola bien bozela na Pasteur Ben, viens s'il te plaît. On va rendre ministère, tiens-toi debout. Téléma. Je sens une bonne onction prophétique ici. Une bonne onction prophétique. Bonjour maman, nga nazali mwana ya mama leki ya pasteur Ben. Mwana ya mushia Lilia. Bon, on est à tante cousine, je sais pas, tante ou cousine ya pasteur Ben. Tant azo solana maman pas payer ses permissions. Pour senga ili sungi pas payer permission, ba ko kozwa mbongo bon. Vite moyen na poster yango to na tshela bino nyonso ezate na chaîne noka extrait. Ni pasteur Ben abana ko pasteur Moïse Mbiye abana ko pambola pasteur Ben. Pasteur Moïse Mbiye soki oza na mbongo te pourquoi pas koyebisa ta bana ya cité Bethel. Ba cotiser parce que cité Bethel eza communauté monene. Ba cotiser pour na ba obsèque. Il y a pasteur Ben wazaki mwana pe ya cité Bethel. Pasteur Moïse Mbiye na loba nora maloba mibali peut-être misato. Et yesu avanzonga atikela ba disciple mission ya osala mokili mobimba ba disciple yo étant chrétien et étant disciple à Jésus oza la mission ya osala mokili mobimba disciple ya osala batu nyonso na mokili ba disciple. Or to évangélisaka po batu bakoma ba disciple na oyo ekomami karaté que il est écrit mais aussi par notre conduite. Lolenge na biso kozala les évangélisation mobimba oyo ko poussa batu pena nzambe pe ko kimisa batu pene ya nzambe. Pasteur Moïse mokili mobimba bayebi que oza parmi ba pasteur o ba pambomi na Congo. Oza parmi ba pasteur millionnaire. Koloba oza na mbongo te pona kokunda Ben. Tout le monde sait que eza mambo ya solo te. Et o kota nini na mitu ya batu. Mingi olobe ezali mais eza na tina te. Pasteur Moïse tango ozoloba wana mbongo kokunda Ben te. To ya kopesa te pona ba obsèque na ye. Pandake mokili mobimba bayebi ke Mbiye ana mbongo. Okotisi nini na mitu ya batu. E batu ba oloba nini? Wa mwana nzambe, wa mosala na nzambe, oza disciple ya Yesu, batu ba roya e pa na nzambe pona yo, to ba roya te. Wane ya motuna biyano ya yo kaka. Bandeko, je crois message eleki. Tokunda pasteur Ben. Na profite pe na lancer mbele et pas pasteur Mike Kalambai. Ben c'est ton frère. Bovanda na enda kumoko. Bible zoloba. Tous les lana ba rolela. Peu importe la divergence ou quoi rozala na yango. Na pasteur Moïse. O batunya so baibi mokili mobimba. Mais étant moi na nzambe to ba na nzambe
na ntango ya pasi nde place bayebaka certainement toujours appartenir na nani. Cette affaire vous concerne, faites quelque chose. Les amis, partagez cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Famille bakende komona Moïse Mbiye parce que aza mwana ya cité Bethel ayambi nzambe na bomwana nyonso akufeni na cité Bethel. Mais Moïse Mbiye abi ata na mbongo te ya kokunda pasteur Ben ni liloba ya kopesa ta ordre ya kopesa l'église cité Bethel ba cotiser ata asala ata collecte de fonds. Pasteur Ben, viens s'il te plaît. On va rendre ministère, tiens-toi debout. Je sens une bonne onction prophétique ici. Une bonne onction prophétique. Bonjour maman, nga nazali mwana ya mama leki ya pasteur Ben, mwana ya mushi ya Liliane. Naza mama na nga za leki ya mama ya Ben. Napesi yo autorisation soit permission ya kozwa ba cagnotte oyo tosengi osala biso na niveau ya Afrique du Sud pona déroulement ya matanga pasteur Ben. Merci. Merci Nzamba pambola yo, Nzamba mona yo, Nzamba akubenisha vraiment Nzambo atika yo te ono soza nango posa Nzamba pesa yo na mobali na bana na nyoso na musala Nzamba atika yo te mamunanga Nzamba mona yo vraiment merci. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya mwakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa kwe ozali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu
Santu ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te, likolo evangelo na yo yawe, mabele enyatelo na yo, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, mokote lokola yo Nzambe na ngoya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyemela kayo tongo pe popa. Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible, aliwana yo tukomine la santu, lisekwa na yo tukomine malongi. Nzambe na ngoya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyemela kayo tongo pe popa. Nzambe na ngoya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyemela kayo tongo pe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo, ndoki akolianga lolenga lingi, mais par son son nase métamorphosé, osimingo sangwe maladi na biso, olengo bebi naza toxique grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. Ezali na tata moko azalaki Nzambe, ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa mpo Nzambe bakristo mpo asekwa, alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki elinga na moko. Mais comme Nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya Nzambe na bango. Yango bien-aimé, bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu. Mais soki bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumisa Nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya Tata mpo na kolinga sele mpo na nga